Maloba, quand on sait jamais nada, femme mariée, mère de 2 enfants, mais divorcée, bah ma copine, il y a un son nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que oui bien qu'on a moi si son on le c'est que ma ramba bien go banda. Maloba na sukati no ba ne banteli pour aux en retardé. Makemba lelo et ya ko s'abonner. F Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, bo s'abonner na ngulupa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo etunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite na yango salaboe lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa bemission kitoko okokuta awa PF Bonheur TV PF Bonheur TV nde makambo bana Canada veut dire yango nde pende yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendo elle est bolela fort boluka bokanga na kata PF imeza na kale tokanaki bulemo tokanaki grand terre na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement donc vous s'abonner, vous s'abonner belé. Bana mokili mobimba veut dire toi pas na carte ya PF Bonheur TV nde makamba. Monde entier, mokili mobimba batata ba mama, surtout bino bato na Canada balobi chaîne ya soronde yango yo PF Bonheur TV. Balobi biso baso to s'abonner massivement. Yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste nyonso boza komonwa wa balobi s'abonnez-vous massivement. Allez, s'abonnez. Voilà, balobi na PF Bonheur TV makambo ya kitoko ezali bagage ba filme boko kamata yango boko sepere. Bonjour chers internautes, bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans vos maisons pour que nous puissions parler, discuter l'actualité aux Alikoleka, Nakati, ya Mboka, Nabiso, Bande Konangai, Tokolelo, Tokolobela Nini, Tokolobela, ba inondation au phénomène naturel, où Salem Namboka Nabiso, où ils continuent qu'au PCSO Passi, Nenge Tomoni, Kinshasa, et Koma, Kozinda. Kinshasa comme ma piscine partout. Ils ont épargné ce soutien et ils ont la cité, ils ont la Gombe, ils ont partout Kinshasa et comme Kozinda. Tout le cas solo la toyeba nini tokoko sala. Quelles sont la part de responsabilité? Il y a bakonti na biso, mais part de responsabilité il y a biso population. Voilà. Si c'est la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez toujours la notification pour ne rien manquer. Voilà, c'est votre PFB, autrement dit Passion Fayulu Bonheur. Bande konangai tu komona bambula uchuko beta awa na Kinshasa tozana saison de pluie na Kinshasa. Boyinenge bambula zobeta les temps que to komona elanga parce que elanga ibanda le 15 mai, ils ont du 15 mai au 15 septembre si je m'abuse pas. Saison sèche après wana tu la saison de pluie tu les plus longs na mboka na so ne tu na 2 saisons. Bande konangai bomoni mbula ne comme na Kinshasa et le bosso betaki oyo mai utaki côté à Bakongo et tondisi mai njili pont et katani batu balali na balabala batu ba découcher s'il faut le dire balai na station balai donc monta okata okene est zate monta okene ya monta est mwanzonga na côté ya ouest ezati. Du nouveau en RDC. Impact Sécurité et Services, votre agence de sécurité et de gardiennage professionnel. Impact Sécurité et Services vous offre le service de sécurité et gardiennage industriel, commercial et privé, le service de nettoyage, le placement des personnels et des formations. Nous sommes situés dans la commune de Kinshasa, au numéro 193, sur l'avenue Dodoma, croisement des Huileries, au 2e niveau de l'immeuble Lumengo, local 204, Kimia. Veuillez nous contacter au numéro +243 89 58 83 912 084 60
86 689. Impact Sécurité et Services, l'expérience de la sécurité canadienne en RDC. Avec nous, vous avez le meilleur service à la clientèle. Bonjour, Impact Sécurité et Services. Comment puis-je vous aider? Parce qu'il y a eu inondation. Puis bandeko bazale ko voyager, c'est difficile. Moi ba ken aéroport ça l'a quitté et on a vu ba boîte ou ba baleinière qui utilisé des bateaux, des canaux rapides ont été utilisés pour permettre aux bandeko ba kende vers Kinkole ba mata na aéroport pour que ba voyager. Bandeko na tout sur là dans les camps oyo. Biso to kol na njili wana bandeko na ngai tolo que nous sommes bandunda na quartier na sekuna na quartier 8 quartier 9 parce que banda quartier 8 na quartier 9 ti okoma na sekomaf bana njili bayebi kuna sona ezaki bilanga ba mama na biso ba maraîchère basala bilanga kuna balona ka bandunda balona biloko ebele et tout ça qui est venu je ne sais pas si l'avenue existe encore avec rue de Cocotier, parce qu'il y avait des cocotiers Milaïs, là qui en a donc. Et nous à l'époque, tant tout ça l'examen d'État, tout préparé, tout l'heure que nous tang à Kuna na Bilanga. Parce que c'est là qu'il y a un endroit moins calme, où quand maman ba osa Bilanga, où quand on a bandeke bazo nini siffle bandeke tout, et il y a un endroit moins calme, ça nous permettait d'étudier, tout préparer autant à malam, autant calme tina pourquoi on matina tant au côté ba maki ba côté wana au somba bosomka bandunda, maman ba rib c'est bino moi na keno bukandunda bukin quantité yena moi a tué le prix au futur qui c'est ba prix moi amiki. Mais lelo oyo soko ke na Kinshasa soko ke côté wana omona na bisika oyo ezalaki bakoki otonga te batekela bato mapango oyo ezalaki liwana nyonso ya mai ya njili ozaki soko uti mai ya njili po okoma tina bandako ozaki na espace monene côté wana ba mama maraîcher ti okoma na rue de cocotier bandako ozaki likolo. Mais lelo soko kei na njili banda quartier 1 quartier 8 na boulevard ti okoma na sekoma fo mona bato basomba mapango batonga bandako place wana manjilo koma mokie bandeko na ngai. C'est là où je veux parler na responsabilité ya ba kondi na biso na responsabilité na biso moko population. Moi je me pose des questions ba kondi na biso ba to cadastre boyebi très bien que ba terrain wana ezaki ba terrain ba koko tonga ndako te. Comment est-ce que beaucoup na niveau loko so mbongo wana ndeni bosaka nango ya ko teke la batu ba terrain bisika wana ezaki bilanga ezalaki soki mutana bilanga linga teka bilanga ateke bilanga na mutu oya sala kaka bilanga mo bangare ezalaki wana ezalaki batu ba porcherie tout parce que ezalaki ba peme na mai kuna pona bangulu balia tout mais bato bala ko vivre kuna te aujourd'hui so ke na quartier où banda quartier où tisse comment faut kuta bandako bato basomba mapango babwaki mabele babwaki mabanga batongi likolo na mena seza mai si vous bino lingi mai tango zuta likolo nzele zate et ça la mai go déborder mai ba canaliser kango mai ba bloquer kango te lokola bino boteke sika wana boteka ba terrain sika wana et voilà les conséquences. Lelo bato bakufi bato bacholi biloko beli et baby tout ce qu'on a ba perte matérielle mais il y a aussi des pertes en vies humaines. On dirait biso mo ba congolais tout ça na cerveau te bande ko ngai biso ba congolais j'ai l'impression que ko beba ya Congo ezali biso moko ba congolais tout zali responsable na yango à 98%. Je dirais même 99,9% ya ko kufa ko beba ya Congo biso moko ba congolais mutobomi yango. Ceux qui bossent dans le quartier 8, ils sont comme na pont ya njili. Na ngabo kotoyo ezalaka barmo ezalaka ba période na se. Je me souviens bossé comme na ngo ezalaka so comme nene. En face église na ngambo kotoyo ça régie des eaux. Mais na ngambo mususu ya ma crevette ezalaki wana na se pont ya njili ezalaka na période moko na bazao teka biloko bazao moi ba maboki ezako tuma mana mais ezalaka batongaka te. Mais ce que katisi na ngamo njili ezalaka place wana
ils ont un terrain vide, ils ont un full moko parce que ils ont aucun maille place wana. Ma belle zakisi kawana. Mais aller aujourd'hui pour nous coûte batonga mutumora somba place wana, je pense que ça moi na poto pour biso ba na poto to na makele les belé mais biso toko no somba bisika na biso toko tonga na ba condition mabe. Batonga ceux qui bar ceux qui batia ceux qui ba salon na piscine on dirait et ça ceux qui des niveaux boy ba sala bar moko wana vraiment na maya nchili. Place wana beaucoup tonga te. Siko ba dégâts aux sala wana maya kolekela wapi. Bandane bateke la kabango makambo wana passe bateka ba terrain wana il faut ko banda ko kanga bato ba cadastre wana mboka na monsieur zaka bisika mususu bayebaka ke non aba ko tonga te aba ko tonga mais lelo population mobima to fanda kaka na 20% ya Kinshasa parce que commune en Selena commune Maloko occupe au moins 80% ya superficie ya Kinshasa kaka 20% ni ditika na biso to nga ko finana na bisiko ba ko tonga te. Batouaroma Otonga. À l'époque, à Mobutu, vous avez un bin, vous avez érosion, pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas de bisika, ils sont évacués. Mais bino boye tina kata érosion boteke li mutu ba bango manu sizara ba côté kuna banzela ba kongwana peme boteka na ba côté ba li vulu kuna na se boteka mama pangu maizo le kate muno so tongi asali clôture maizo le kate et aujourd'hui ba dégâts wana et ce salema et ça sera la même chose na batwa que nous sommes na ba côté ba kinkole ntele maluko ba côté kuna ba terrain on est ba terrain moko sablonneux. Ils sont non urbanisés parce que quand ils sont mapango, tonga, est-ce que vous pensez na caniveau, caniveau exact. Et surtout que le terrain on a terrain zéro. Dans 10 ans, 20 ans, les mêmes bateaux sont à côté qu'on a les gens vont encore pleurer là-bas. Parce que taba mbou les obeta maïzo qui n'était mapango botongi botiki babalaba la mala monté maïzo évacué et banome mabazé loana et ça va encore provoquer des érosions. Ça va provoquer encore des érosions. Bandako bato et là on va se retrouver dans même bêtise les salama na ouest kuna na est peu et au salema. Na Kinshasa bato comme na boîte comme quand tina avenue. Mboula mi balé ou tukobeta awa ezana bato bakufi je vu les qui n'anga mozo benga yo sanga bi ya grande sœur na biso kufi akoya ki na terrasse ba terrasse minene botonga batonga eza ba finika ngote mboula soke beti mutazo e bater ba terrasse ezali ati le kona kati bru akoyi muta meli mai na ba mai on ezuta ba mai ba toilette ba mai salité muta l'état ba kange ba muta koya akufi atiki bana atiki mobile na atiki bana. Combien de bateaux à Koufi? L'État nabiso, l'État congolais. Et là, on est en train de mibeko et belé, tout ça, balo ezali. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer Yangopo Namboka nabiso? On doit arrêter de dire, on doit arrêter de penser que pour que Mboka nabiso bongafo mundele aya. Non, biso moko, nous sommes capables. Gouverneur de la ville de Kinshasa, est-ce qu'il y a, vous n'avez pas un programme d'assainissement à la ville à Kinshasa? Est-ce que beaucoup ça le programme mon côté parce que les beaucoup poubelle oui mais il faut qu'il y ait un programme bien établi et puis plutôt les étapes de sensibilisation à bateau programme où est très bien établi bien conçu c'est-à-dire que ceux qui bino ville besoin de capacité à s'enir ni mobilité pour libéraliser le secteur on a pour que ça va marcher mais pas privé. Batu baye net bana mboka bobi que non secteur beaucoup peut s'en faire na bana mboka mais bino hôtel de ville de Kinshasa boza la capable pe ko honorer ba facture batu ba créer ba entreprise na bango nek tout bon na awa azana na commune mo azana 2 3 4 avenues yé muta sala ka compagnon na mutu elongola ba poubelle côté wana e bola que ça bango côté na ba no boka ba érosion c'est belé bobi que non mi tout kana bino tambo longola poubelle boka no boka ngo sika ko to kundana le sika wana. Bon, ça, le programme que non, batou, bano, poubelle nabino, et bano bima, tel jour. De façon que moto nyonso, az sombaka sac ya poubelle naye,
ayeba journée ni poubelle na biso ya obima o ba lokota biloko kolia biloko ni ba mkoni ba lokota mabaya ba biloko minene. Il faut qu'il y ait un programme et nous sommes capables de le faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que toi mouté mama beto lingi mboka wanate mkolo o biso ba congolais tozo na conscience ya kolinga mboka na biso. Mukotoza na conscience on a que to yeba que tozala kaka na mboka moko la patrie mère la République démocratique du Congo to izarami balé tezala kaka moko les pays que nos ancêtres nous ont légués. Mukotoko na conscience on a de mukolo Congo bonga tant que tozala na conscience té tant que to novana to fana kaka mutu na mutu azaka pona intérêt na ye na comme mukonto pour que ngana s'enrichir pas les autres pour que nga na écarter ba misusu ngai kaka makambo aussi baté. Nous devons tous voir l'intérêt général. S'il vous plaît, bande, bakonzambo kanabiso. Ville Kinshasa comme salité, kin la belle comme kin la poubelle. T'as la milanga plastique. Est-ce que dans mboka wana beaucoup to ko salate que non, ba izina recyclage exacté? Est-ce qu'il n'y a pas un programme façon moi rosala que bo limiter dans ba plastique dans mboka wana? Mande kona ngai tozo kende wapi na mboka na biso soki ka izaka tout ça là ka ba slogan on a naie pona ba slogan les slogans ne vont pas changer le pays. Et je vous ai toujours dit ici bande kona ba yo bala ndakanga on ne construit pas un pays par des prières mais c'est par le travail. On peut se mettre à genoux ici matin, midi, soir, prier. Et Dieu nous a donné nos deux mains pour travailler, pour transformer. Je vous ai donné ça pour salara na yangonini. Congola mutako que boka ngunda te na vraie boule. Parce qu'on a tout dans ces pays-là. Nous sommes incapables de transformer même et là nous sommes manqués. On importe tout. On importe tout. Nous tout. Tu importeras un mot. Tout ce qui est de wapi. Tout ce qui est importé. Après ma importation comme nous encore il y a des taxes belé. Voilà place les populations à souffrir sous ma casse les cas. Parce que tu es toujours dépendant na libanda. Est-ce que biso moto ko sala te que non to bongisa makambo vena na mboka na biso. Assainissement à ville à Kinshasa. Ba tout te que la ba ma pango bisika donc n'importe où n'importe comment et les gens construisent en désordre mona ba immeuble sous ils koya ngo mo zo bo mabatupe et ko leka na ngo na muta ko lobela mutu kambute. Botala niveau ni to komi na mboka wana. Donc Congolais est capable de côté que la même au pays ici comme ba côté kate pour atongana yé pona yé azombo na il s'en fout na ba dégâts. Il s'en fout na ba oye makambo ya si tant que azombo on est atena poche pona yé a commis danger a kene poto asomba banda pona yé atonga tout pona yé et coquille bino msusu wana ba tali bino débrouillez-vous. C'est là que mon collègue m'a tourné yo peut y ba bon au bon ça n'endenge nao au sala n'endenge nao ils a participé à l'imam abade konangai biso musala na biso zaka to conscientiser population parce que ça mboka na biso ba konzi bozana na souci na biso petit peuple classe moyenne kufa na Congo tutikala kaka na ba pauvre na ba riche. Notion de civisme est très important dans Katamboka. Il faut population à capable de voir les biens propres et les biens communs. À ça la différence na yango. Na kala toza autant na classe. Bien commun tu ba nento ko protéger ba bien commun na biso. Ba poubelle les a partout. Est-ce que pour nous somba mituka ya poubelle même il y a sika, ça va nous coûter combien aujourd'hui? Na budget na biso ya mboka na budget Kinshasa est-ce que ça samba
pour que tout ce mituka oyo botika même ba privé moto ko investir net na ba domaine wana bolongoli ba taxe bolongoli ba biloko même ba douane bokitisi parce que bato bazo pour intérêt en mboka mais biso to ya pour na to ko investir boy ko compliquer biso na Congo wana kaka bande ko na biso so ba mona ka moto pour investir kabo donc c'est fini. Il faut que na capital pas comme partenaire comme si il y a contribué il y a même qui un plus na kata idée na kata investissement na et pourtant tout ça là pour na peuple tout ça là pour na mboka na biso mais au moins na soki mopaya moko ye pour la plupart va continuer monsieur bazakondé na complexe mondele bazakondé na complexe ya pour sa pembe so mutana pour sa pembe on dit ba olenga ye bazo mona keno yene muta bon service na bango des choses comme ça mais ceux qui sont ndeko na yo moko moto mwindo ye non akomko compliqué ye akoluko asala boy kuluba n'importe quoi bandeko nanga ezali pasipe ezali mawa nano célébrer ba type avec émission boya miki ka mikusi atamo mingete 20 minutes 30 minutes tout solo la kaboye to no tele bino chaque semaine ba si Jésus belé prochainement na rozonge la bino na website bino ce sujet aventure mo na viva na affaires étrangères na Kinshasa na robete la bino masolo wana na website to sekanano to yo kanal makamnini ele kakana mboka na biso kuna to me kampe ko décortiquer yango bande ko ngai vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse nos dirigeants dans Congo na Jésus-Christ. On est ensemble, n'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Allez visiter aussi notre page PF Bonheur TV officielle sur Facebook et abonnez-vous, ça nous fera énormément plaisir. Merci et à la prochaine. Du nouveau en RDC. Impact Sécurité et Services, votre agence de sécurité et de gardiennage professionnel. Impact Sécurité et Services vous offre le service de sécurité et gardiennage industriel, commercial et privé, le service de nettoyage, le placement des personnels et des formations. Nous sommes situés dans la commune de Kinshasa, au numéro 193, sur l'avenue Dodoma, croisement des Huileries, au deuxième niveau de l'immeuble Lumengo, local 204, Kinya. Veuillez nous contacter au numéro plus 243 89 58 83 912 084 60 86 689. Impact Sécurité et Services, l'expérience de la sécurité canadienne en RDC. Avec nous, vous avez le meilleur service à la clientèle. Bonjour, Impact Sécurité et Services. Comment puis-je vous aider? Coucou, Maloba, quand c'est jamais nada, femme mariée, mère de 2 enfants, mais divorcée, bah ma copine, il y a un son à nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que, oui, bien, qu'on a moi, si tu n'as pas, c'est que ma rampa bien go banda. Maloba, na soukati no ba ne banteli pour oser en retardé. Ma Kemba lelo, et y'a s'abonner. F Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, pour s'abonner na ngulupa. Tiens! Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo etunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite na yango sala boye lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa bemisio kitoko okokuta awa PF Bonheur TV PF Bonheur TV nde makambo na Canada veut dire yango nde pende yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendon elle est bolela trop bolela fort boluka bokanga na kata PF imezana kale bokanaki judemo bokanaki grand channel na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement
donc bosabone bosakokota ebele bana mokili mobimba veut dire toapa na kati ya PF Bonheur TV nde makambo monde entier mokili mobimba batata bamama surtout bino bato na Canada balobi chaîne ya solo nde yango oyo PF Bonheur TV balobi biso baso tosabone massivement yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste nyonso boza komona awa balobi s'abonnez-vous massivement. Allez, s'abonnez. Voilà, balobi na PF Bonheur TV makambo ya kitoko ezali bagage bafilme bokokamata yango bokosepere.